Peuple congolais, donc on a la mission. Allez, tous les cas d'élection. Merci. Tu as bien la détail à mon keka pardon bande ko bantene na ibike fongoni bande ko bakomi ko kota merci pour nabino. Awa bokomona ete justification ya régie des eaux na mai ngana ko attaquer bango du côté technique, du côté ingénieur, du côté otoza ko bisonyo soyi ko za ba expertise ya ko kanga bango pourquoi baza ba miyibi, pourquoi ba kosi biso mbongo oyo ce n'est pas vrai misalango pe emone nango te. Ya liboso ba moteurs électriques tango ezako fonctionner il faut toyeba ete il faut ezala ou bien synchronise ou bien asynchronise bande ko bola nanga bien puisque des ingénieurs aussi na côté régie des otika to teta na awa moteur on a soki ezako tourner il faut paiement soki permite okoma na temps unetiaka e baby puisque eza pompe ezako pompaka ba mai ba valve ezala ka ba valve d'entrée ba valve de sortie pour sentir que pression ezali. Ce qui sentir que pression ezali, ba relais ezali ekokata kaku moteur epemi na yango. Na banza possible lekaja quelque part na usine moko boye, moteur ezako sala et puis tamo ekati yango moko sanki mutakata yango. Ce sont des senseurs mtetinda ka courant ke kende pela ou be katana. Alors, ko ba senseur oyo santaka ba pression na ba tio ya mai ezalaka. Ce qui est senti que pression ezali mama kuna nga lamba afongoli pompe ne robinet mai ezako bima. Yo pekuno ngo sokola mai ezako ya avec pression. Mais et comme que pression est diminuée, et ngolo ba ete ba valve wana eko déclencher kun et peli sous moteur e bandi ko sala. Et ngolo ba ete tout autour ya batio il faut ezalaka na moi pression moko ekanga makaka faut regarder pression wana po ete o permis saka ba moteur kuna. Awa bande ko nanga o boyebi technique te bo limbisanga nazako kita na niveau ya C. Pour comprendre pourquoi échec et qui peleke se abatu oyo totiena ba poste apparemment ba poste ngo bazako zo ngo bazana intelligence penza ekokate sino ki bazako kotela kana ba fraude parce que balingo sala makambo sans consulter batu oyo pe baza na ba section na ba spécialité na bango et liko ba ete soki par exemple régie des eaux azako pesa biso mai na cité et que régie des eaux batio na bango ezana ba fuite bandako ezana ba fuite parce que na yoji compagnie na forfait facture par ya forfait awa to bana bona technique avato ya na place régie des eaux échoué et puis ba komi ba kivingi ko senga bambongo parce au monde peut ko justifier na ba mama était pour na nini régie des eaux échoué mais moi je vais vous dire que mon peuple périt par manque de connaissances échec à liboso ya régie des eaux parce que yo yebi sangai na tangu ba tio oyo e komi na forfait lingolo ba ete fongola mai na yo bana basokola tika robinet e fongola yango tika mai e coulé na yango on s'en fout de tout na fin du mois
tata wana régie des eaux tanga olekaka wana akongolaka mbongo combien 10 dollars. Oh, 10 dollars kato futa kate forfait. Donc elle va que sakana kana yo na ngai tika na yo efongwana. Mais pour la bandeko boza comprendre qu'est-ce que je veux dire? Na kitasu na niveau momuke na se avant na zongela awa. Nzoto ya mutu tozala motema eza pompe e pompaka e travaka 24 heures sur 24 mais keba motema epemaka te bolobaka motema epemaka. Moteur na yo motema so eza ko pompe na ba veine na yo wana zo yango lokola batio ya régie des eaux. Soki ozoki motema ekomi ko travailler di parce que ça suko pema te mai qui est makila fuite esalimi quelque part nde yango yoka ke mutu akomi ko sala température parce que motema eza suko ekomi ko chauffer motema ekomi ko craquer pe mutu asali nini akufi. Et bon hémorragie interne c'est la même chose. Okomona mwana zo sala fièvre nyonso signifie quelque part fuite ezali même ya mukekaka makila quelque part il faut za cycle fermé ezonga kana motema mais au cas où fuite esalemi quelque part motema ekomi ko travailler dire nde okomona température fièvre mutu akufi motema esali arrêt. C'est la même chose que ba pompe au régie des eaux azana yango ba pompe synchronise ou bien asynchronise il faut epemaka ce qui eza ko pema te elingi koloba ete ba senseur eza ko sentir que mai na batio fuite ezali et que pompe tondisa mai mais ce qui normalement batio na biso eza bien contrôlé bandako batumaka ma forfait ezalité. C'est clair que mai moteur na ba station ba pompage na biso eko pema parce que olingi pete que to pompaka mai na 6 heures to pompaka su na 5 heures batu bako déclarer que na 10 heures tozaka na mai te na 11 heures mai yaka boy na boy wana baki wazengi ya babu mayele ya buzoba wana mutu faza la satisfait pour futa ka mbongo na après quoi. Awa déjà c'est clair que ce qui ingénieur ya régie des eaux et ko yebisa sikoyo ke non nous avons des problèmes parce que tous avons pompé ba mai eza ko kende ba moteur eza ko sala ba moteur e ko kufa qui est place on na za ko ya pona justifier bino pourquoi ba millions de dollars nyonso Congo aza ko zwa na ba régie des eaux mbula na mbula ko justifier ka ba moteur e kufi moteur e kufi mais c'est parce que buzoberi ya technique ezali oyo bat baza ko yeba te que moteur faut pema kapet na tango pression ezali e bon ko pema wana ba réservoir pe faut ezala nana wakati na msako hiyo confirmer que oyena Kinshasa na ba montagne wana oyo mona réservoir ezana ekolo à part réservoir ya ngombele o ba sala biso na ko justifier pe na ko yebisa bino ke ekokate ba réservoir il faut ezala ka po el musupe ba moteur et permis tant que réservoir ezako kitsaka mai na pose à niveau d'eau qui est mai na niveau 0 ba cité ba baza ko so ba mai place okoya ko mona était premier qui peleke c'est maintenant c'est batio na biso forfait ezali. Alors pour résoudre ces problèmes en réalité il fallait département ya production, département technique, pas se plaindre na département ya exploitation, ou ça la facturation, pour le baïté, bolongo la makambo etali, facturation par quoi? Par forfait. Parce que boza kotika batika batio e fonga yango, ba fuite pe batio e toboka na yango, ba biloka boza ko sala ete biso na côté technique ba ingénieur, ba to sali ba polytechnique toza ko déclarer ete ba relais na biso eza ko pemisa su ba banini te ba moteur te biloko boye mayele ya boye yo ministre mine et énergie yo PDG régie des eaux so ba ko lokotela ka yo wapi yo ADF régie des eaux il faut boswana na directeur technique kuna ko swana il faut ezala ke biso ba moteur na biso za ko pema te parce que ba boye na boye et puis bino tout il faut discipliner place discipline ezate ba bakotika ba pompe et fongwana. Alors pour leur discipline longola ba facturation o ya nini ya forfait. Parce forfait signifie à 200 litres mais ça ko tika na 10 dollars. Voilà pourquoi manque de discipline ya buzoberi eza na ministère ya mine et énergie yo wana ya Congo na carte électeur voter papa Tshisekedi poete babuzoberi wana elongwa poete bato bazangi miso komona bakosi biso na ba 5 centiers bakoka kolongwa mais naza ko ya apona expliquer bino comment bongo basali répartition et comment bongo oyo ce n'est pas vrai. Kinshasa basana bango servi 330 000 mètres cubes par jour te mais en attendant avant na koba na baza to kobi pe mwa mingi bande ko ba pe misangana o basili kokota na personal maloba e pa ande ko mbuta toko kuna oko televiso ha peuple congolais toko mwana biso allez tole kan élection nyuma wanzan duluko
Merci. Matondo mbuta pona vraiment les solo oyo bimisi ezali kafu. Makambo na ezo pesa coïncidence na oyo uti ko lekeza la na Angleterre leki de 16 ya mois oyo. Eza problème ya Congo. Vraiment escroquerie oyo ezo leka côté mai. Ezali makasi elelisi bato misusu batali reportage wana kaka na kati ya télé na kansa link wana na tindi yango wana na registre ki moto aza na Angleterre ko tala link wana misuko za libanda na kansi kozwa te. Ezana ba compagnie misusu bango moko banglais bazo benga komba compagnie ezali vutu investir 3 millions na Congo pona likambo ya mai misuko moni sika bazo zwila mai yango nkelo kaka. Mais bango baza ko exiger il faut bazwa 100 millions de dollars. Ibake kwa résister compagnie wana wapi kaka na mboka na bine pa bino bozali soki na Caroline du Nord et pa ibake kwa résister compagnie wana oyo esali contrat na gouvernement oyo ezali na Nisika. Voir même ba poto kaka oyo ya courant oyo tozana ngona Congo utana inga tina Kinshasa niongo wana tilelo esila te. Mais ba compagnie oyo esala ba poto wana c'est kufa. Mais niongo tilelo yo ezo futama. Mais soko tali kama individu o bazo lia Congo combien de millions il faut ba futela ngo ba investir 3 millions mais il faut ba futa ngo fois 30 ezana link ngati mona lobi yango mais ba mindele bango moko po esui bango barbi soki kete basala ki contrat en Angleterre ngake lekate bena pays moko sika droit de l'homme ezali mais baluki ville moko o ezana kati ya mboka na bino na États-Unis kuna esui problème ezate mais babilo kwa ndengwana est-ce que tozali vraiment na ba gouvernement na bango bato bazo pesaka ba vote ne bitisu bazo pesaka be pesela malgré tozo mona ko ba ballon ezo salamaka ba mininga bazo bundaka ba misu bazo kwa février ba bitumba vraiment na babiloko photo telema si je na yo mbuta na ngeza vraiment kitoko pona likambo ya mai pour monta oyo batie oyo izoleka awa na Angleterre elelisi na bato pona ba 100 millions de dollars au bako futa batu wana mutu moko pamba soko tali na kanisa uti ata ba Congo bolimbisa ngai mais azolia biso mboka mobimba na 100 millions de dollars au batu bako kosalela taka mo eloko mais bakokani na ba gouvernement o ba tozo chaka na sika o batu miso bazo soutenir vraiment na monopoliser parole te mbota ko batu ko bakisa lisusu mususu ekoya. Merci mbuta kiantoko na banza kompanya yo usiliko pesa kompanya ngo na Kinshasa ngana ko iko pesa nja kombo ya obo na internet bo no tala kompanya za ko bien kombo ya copyrep et puis zana immeuble Sofide na avenue Kisangani numéro 9 na 11 bo bazara besoin téléphone nango yango yo 243 15 10 10 00 ameka ko benga bango ba mususu na meka ko zawana na yebi na ngate na yebi na nini ngo baloba ki pour des raisons XYZ to pe manano to tikana papa Tshisekedi ale kanano bongo to koyeba koma to kolanga ba biloko ngo e soki bazo kansete bako bika na Congo me biso bana diaspora to zana libanda awa soki baya ko zombo awa na Banque Mondiale na Washington de place pe to koyebisa bango te contrat yango ya compagnie za ko consulter yango na Congo bakosi eza crédit mais en réalité c'est un don. Donc yango numéro ya contrat yango ezali IDA H 435 DRC qui est République démocratique du Congo. Projet yango ba banda on a numéro ya P091092 et puis apparemment na ko mekampe ko vérifier ba information avec beaucoup de précision. Il y a quelque chose de 1.6 billion sur 110 projets. Depuis 1900, depuis Sikotina 2010, apparemment, bah tenter que justifier qu'on a IDA. IDA signifie Institut de soit quelque chose, il y a International Development Association, soit Association Internationale de Développement. Question que bah ils crédit ou bien ils don. Nengai na Washington, bah na USA to USAID, ils don bah utai ko pesa. Mais pour na ko ba na place on na ko nyata yango bien mama mise na yo kanano oya bino ba mama poto yeba koma luzitu ministre mine et énergie la za zangeli bino pona ko za ko pesa bino mai pourtant
bayeko justifier à Washington que pour ces 5 ans ya mbongo nyonso bazwaki ya gratuit baza kopompaka 330 000 mètres cubes na Kinshasa. À vous l'antenne, Maman Misé. Maman Misé de Bruxelles, à vous l'antenne. Soko zali au côté de biso, soko zara soko koya problème zalité. Biso za au pasola mpoke parce que mpoke lelo yo eza kosenga expertise mingi na précision mingi na place oyo mai bakoseli biso. Réseau mai eza eloko moko bekokaki ko coûter trop cher te à part maintenance ka batio et maintenance batio pe to ko kende nulle part pona kosenga mbongo yango Congo yemo ko za capable ko générer yango parce que plus que bozana batu na cité plus que cité eza ko koba na batu ebele plus que consommation ya mai eza ko ya plus que batu ko koma nini riche qui est régi des eaux. Donc, régie des eaux, en réalité, il faut SCP là, na bokobi, ya nombre, ya batu, ya croissance, ya population. Parce que batona bako mela mai, batona bako sokola, batona bazana besoin, ya babiloko oyo tali produit, régie des eaux apesaka gratuitement. Or, to sili koye bayango ete, nini yango besoin, régie des eaux azango besoin, kaka ba moteur na yeko pompe kaka mai, c'est tout. Na maintenant c'est batio. Et bon, ko désinfecter ba mai, okoyo ke na nzela ya ndenge na ndenge, okoyo pe ko déclarer que mai eza potable te, okoyo pe ko déclarer que mai oyo to désinfecter on a ba produit chimique oyo pe ba tiaka na quantité ebelete. Puisque pour votre information, okoyo pe ko zo mai ya pompe, to ya pompe te ata ya rivière, mais na okoyo ko pe sabino formule te, mais à une certaine quantité il y a acide, to chlore parce que chlore eza acide. Okoyiko tsa yango na kati to eau de javel o tipe na kati o meli pe mai yango e bomi na ba bactéries et sokoli pe mai yango. Donc c'est pour vous dire que même si ba produit chimique régie des eaux azana besoin yango, régie des eaux azana réseau mon côté ya koya so combien de sacs atiaka par mètre cube na ba bassin to réserve kuna place ba pompe la ba mai. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas tellement de dépenses dans makamotali mai. Régie des eaux azape na besoin ko zo excuse ya koya na poto koya ko senga bambongo oyo te parce que azana 4 sortes ba client akoyi ko satisfait pour a récupérer mbongo ba résident bazali batu na bandaku ba commercial bazali net par exemple ba bralima oyo combien de mètres cubes ya mai ba consomaka il faut que c'est un compteur commercial parce que plus que baza ko consommer ba mai plus que baza ko forcer ba moteur na bino kuna e fonctionnaka plus que beaucoup facturer, c'est comme ça que vous récupérez le feedback. Vous avez besoin nini, on a payé, moi je vais te tester, et puis je te teste aussi. La sanitisation, ezali, la maille, la balabala, la fontaine, ezali, tout ceci, il y a aussi moyen de facturer des écoles, nini, la place en dengue. Donc, mbongo, ekotaka na département, il y a régie des eaux, les sanitaires mbongo, mbongo kisi. Et il y a facilement et gratuitement parce que vous avez satisfait la population. Mais quand vous laissez des choses pour dire que Tikambongo, Eya, Bamindele, Washington, mon Banque mondiale, bako financer biso. Bon, ceux qui bako financer bino, na batio, oyo bo installer déjà, na ba quartier, oyo déjà kozwa mai. Comment possible que bosa va générer bambongo te? Oh non, moi na Congo, mtana carte d'électeur, zwar biki na papier, comment makambo oyo? Raison balingeli biloko oyo ezala bongo te parce que facture ya nini ya forfait bakotinda ka ba garçon na boke na balabala ko kongola ka bambongo et puis bango ba ministre bango ba PDG a régie des eaux bazana sima ya biloko oyo ezali contrôlable te parce que soki batseli bino ba compter na bandaku ba yebi ete na compter okoyeba combien de mètres cubes ya mai ozako consommer et mètres cubes wana soje ko yiko zala informatiser na système ya facturation na finance na département d'exploitation bokangi bango na moyibi. Alors pour bokanga bango na moyibi te, voilà pourquoi le Congo c'est le pays le plus facile. Un ministre a comme un millionnaire en un seul jour. Comment un pays comme un bongo ya kosakalate parce que contrôle la finance na Congo na ba place net ya régie des eaux première place ko sambongo na l'état bazawana batie ba facturation nini ya forfait. Mais sans le savoir bazako boma bana ya Congo place ali boso bazako boma bana ya Congo
ba moteur oyo asynchronous et qui continue ko fonctionner 24 heures sur 24 te na ko pompaka ba pression na ba mai te parce que ba tuna cité na yebisi bino ba robinet batika na bango ekulaka na yango. Nani kati na biso ko témoigner ta na carte de lecteur to sozo le kana balabala unokuta tio régie les okuta pasuka nango. Il s'en fout de tout, mais ce qui régie les oyebete tio oyo e pasuki. Pourquoi mai eza ko continuer ko leka awa? Et l'ingénieur il y a aussi des ingénieurs, des pseudo-ingénieurs, des ingénieurs corrompus. Oh, puis ça qu'on a une norme technique et ma classe, batanga qui polytechnique et qui faut sécurité. Il y a qu'on continue il y a un moteur asynchronous et continue qu'on tourne quand na ba heure il y a trop. Chaque moteur est un facteur, il y a puissance na ba calculer na coefficient indice na par nombre de tours et ça qu'on tourne. Somba moteurs électriques na ko yebisa yo le ibaya ezaka na pembeni. Combien d'informations ezalaka wana nyonso c'est à calculer. Il faut yeba puissance ya moteur, il faut yeba musala eza ko sala, il faut yeba temps de repos na yango, ba biloko nyonso yo synchronise temps. Ce qui est time te, et l'ingo va être un faux ingénieur parce que ce n'est pas possible ngana kende na kalamu wana na yo okuta tu as régi des eaux bana bazako sokola kawana ezaya ko toboka tuna bango une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais maya ngozo uta parce qu'il y a une pression qui vient quelque part et s'il y a une pression cela veut dire qu'il y a des moteurs qui continuent à fonctionner et ça continue ko pompaka. Voilà pourquoi batu nyonso sac bango kombola bango kopesa bango voix mon côté parce que balingi misala ya buzoba et continuer ko engager pe batu ya buzoba pour être buzoberi o nyonso muteza ko sala ete Congo et bimi le premier pays au monde ezana nini na makambo ezangi tina place oyo oza komona ete régie des eaux eza même na slogan mon côté régie des eaux eza même ko yeba teke bango bat basimbi santé ya Congo soki bana baza ko bena ba balabala c'est la régie des eaux eza ko pesa bango nini ba condition normale te membongo place ozali ko lobela awa oyo ba utaye kozwa ba ko sepela ko yoka ba page oyo te me bazwa ki mbongo ya ko sakana te na niveau ya Fonds monétaire international te na niveau ya Banque mondiale contrat yango to siliko yeba yango contrat yango eza ba mususu baza ko loba na ba papier to tangi ya 51 millions d'euros durant tous ces 4 ans. Justification est à 1,6 million bazan nango besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas tonga nini ba station par exemple oh ya njongono oh za soki na lisala na Équateur njongo bono ba oba Équateur na banza bosili ko ba station njongo bono pendant que ba mai na Équateur ba rivière ndenge na ndenge ezali bana Équateur bana lisala ba yebi ju ba mona nini mai te bango awa na rapport ya ida qui est place ba ko zula bambongo yango ya don bazwa ki soki pe ya crédit bango ba ko yeba ko baza ko justifier yango ils ont dit que baza na besoin ba renforcer bango sous mbongo liboso ba ko justifier yango oh non baza incapable ya ko satisfaire courant na Kinshasa pour des raisons de laissage. Mais question ezali yango yo soki par exemple ba moteur oh eza ko sala te pour des raisons de laissage. Raison le coût baza ko pesa une raison qui ne peut pas se justifier techniquement parce que ce qui courant est katani ba moteur eza ko kufaka. Ce n'est pas vrai. Parce que ba moteur on eza ko yebisa kabino. Ce qui courant est makasi, je comprends bien tant où SNEL a ko zongisa courant avec sens intelligence et ko déborder na ho pic problème ezalité je comprends bien. Mais est-ce que ba ingénieur oya régie des eaux tant ba ko installer ba moteur oyo est-ce que bataka capacité ya split oyo ko consommer moteur parce que moteurs électriques apparemment tango et démaraka na vitesse ya makasité et démaraka et baxi vitesse et dans un avion tango et pelaka ibanaka malembe et puis makasi et l'union va être que courant ya makasi et ya muke ce sont des moteurs oyo ceux qui vont installer en chaîne et que ça là est consommation ya courant ya électrique voltage tango eko ya ba capacité ba ko consommer yango donc soki ko zika capacité mte ko zika raison moko ezalité régie des eaux na rapport na ona tangi awa na Washington ba ko kotsa awa po ba dame solar mususu na ba contrat ko ya lokuta pour dire que SNEL courant pesa kabiso ya mabe et katanaka na ba délesage yango na ba moteur na se kufaka mais ngaku da pesa na surcharge ce qui moteur et courant et ya makasi mais je vous dis déjà que moteur et kukufu pété ce qui courant et ya makasi. Sinon que tour nango ya RPM ya vitesse nango ya chevaux nango ya kobaluka makasi mwa mingi
parce que c'est seulement par champ magnétique et ba moteur et balukaka nina weko boma yango capacité mute ko sauter ko jouer rôle n'était feasible donc ko ya courant ya trop et ko yiko boma moteur te aboza ko kosa sauf ceux qui ba ingénieur na bino baza ko installer ba moteur oyo ba yebi na bango te que signifie capacité à split bon bolobete parce que courant za ko kata naka yangwana ba moteur eza ko kufaka ce n'est pas vrai parce que apparemment ceux qui moteur eza ko sala courant et katani mais c'est la même chose netika mutu ka OK ko fina disjoncteur soit contact off wapi courant et katani de lesage et que ne ko nini moteur ce n'est pas vrai boko sana kabino na bino kuna ba contrat na bino na PPRD ba contrat na bino na ba ministre boyeba na bino ko baza ko betaka ba carte boya na cité ko kosaka bato baza na ba carte électeur ba voter bino lisu na ki 5 centimes na bino ya lokuta ya moyibi ya badiaedia ya kopesa ka ba carte ba reso ndenge na ndenge mais contrat ya Washington bozwaki awa na IDA numéro 435 faut bo justifier ngo na sima ya projet ya P091092 o boza ko kosaka na sima compagnie boke ko fongola ka kuna ya Copirec oyo eza na avenue Kisangani numéro 9 à 11 na building ya immeuble ya Sofide na Kinshasa kuna compagnie wana est-ce que eza bruke soit eza ko jouer commission ya ko za mbongo yango mbongo za komaka na Congo so eza komaka na Congo bon justifier un peu comment 330 000 mètres cubes yo ko sa ba américain a boza ko fournir ba mai na Kinshasa et que contrat wana réellement ezali ya solo ezali vraiment justifié na modèle oyo bozali ko lobelango mais biso bana ya Washington to yebisino que ce n'est pas vrai bo justifier te na kota kindele kuna na réservoir ya Ngombele possible sali tank kuna oyo za na capacité ya 2300 mètres cubes pour na ko rafiter ka Rigini est-ce que bana ya Rigini ba ko kiko ya aba ya ko confirmer soki mai vraiment ekitaka kuna na nini na Rigini est-ce que 24 heures sur 24 za ba mai question ezali soki opona courant yango ba mai eyaka te problème ezali te mais courant ekatani qu'est-ce signifie réservoir si réservoir signifie en cas où rupture ya courant esalemi ba moteur za ko pomper to eza ko pomper te mais ba réservoir ba sala ya comme réservoir signifie réserve o eliko ba yango mutu ezali ko batela na tango ba moteur epemi potentialité ya mai et comme ça la différence de potentiel poids ya mai ebaniko kita na pente et puis banda ko eza na se lokola Kinshasa ezaka na se wana na kota montagne na campus Ngombele soki ezalaka kuna parce que moni ba biloko nyonso na bolobi awa to landi dossier na bino nyonso ndende bosalango plan ya lokuta pour tromper l'UNICEF na mbongo obota ikozwa mais soki réservoir on esalaka courant soki ekatani raison moko okoki ko justifier yo régie des eaux ezalite pourquoi Kinshasa eza kozanga mai parce que ba réservoir wana na kota ba montagne nyonso soit soki bozana moko na Mbinza so bozana moko na campus so bozana moko na place nyonso oyi kozana position moko ya likolo to pe en cité boyi ko monter ba tour o ba yaka Magdala ya wana yoka Marie de Magdala ville wana ezalaka na tour na Bible place Marie oyo totangi na Bible auta Marie de Magdala signifie tour signifie réservoir de mai bino bolobi Magdala na bino Ngombele kuna mais Ngombele soki courant ekatani à quelle raison boza ko yaka na pour dire que toza incapable ya ko fournir mai na Kinshasa parce que ba délestage ba courant ko katanaka nyonso eza la ministère d'énergie et tournaka na côté ya ministère ya mine et énergie eza la mai mine et énergie donc bino na bino et comme le diable maintenant attaque le diable mais régie des oka ngana kangami na mo réservoir de Ngombele o boza ko lobelaka réservoir signifie courant ekatani eza ko pomper sous mai te réservoir il faut kitisa mai na cité donc boke de gauche bozonga à droite raison moko ezalité pour bo justifier ba 80 millions de dollars oyo nyonso bosili kozwa na temps oyo boza ko justifier ka les 4 chantiers na projet de 4 ans na régie des eaux pour bo loba ete bos utiliser mbongo yango na ndenge ekoki ezate parce que soki bo utiliser mbongo na ndenge ekoki il faut ba mama na bana bande ko na biso bazana Kinshasa ba confirmer ete partout za koleka na Kinshasa mai ezali bo lokisi bo batio problème ezalite so bote batio ya sikate e bo batio oya kala soki pasuki pourquoi ne pas consommer cet argent là pour no bongisa batio wana donc bino botiki na bino batio e pasuka na yango botiki na bino facturation na cité ezala ngo forfait
po ba moteur oyo esala et puis ekufi wapi mayele ya batu oyo ba travailler na 5 chantier oyo bandeko nanga bozali kolanda biso soki tolobi tolandela yango moko na moko kiye yango tobandi kolandela pour vous prouver que misala ya 5 chantier to pese yango biso bana ya diaspora tolobi ezali mene tekele papa Etienne Tshisekedi azana 1000 raisons pour aya kokombola aya kobaleye équipe oyo eza kokosaka mon peuple périt par manque de connaissances. Eboto pour dire que biso bana Congo toko voter PPRD toko voter des kabilistes po bango ba sisa bidimbu sisa bidimbu ya mai o bazuli 80 millions de dollars sisa bidimbu na koya kokosaka ba mindele kokosaka biloke bazako pompaka 85,000 mètres cubes par jour kaka na ngaliema na lukunga 45,000 mètres cubes na lukaya kuna soke zalaka wapi 24,000 mètres cubes. Mais on les a les blagues. Bobo somba ka nini? Elo comme côté parce que mai eza nango naturel. Ba ben nango na kota kinsuka kuna fleuve na mso epesa ka mai. Ba ben nango na njili fleuve na mso epesa ka mai. Na yebisa kibino ce n'est pas en vain na pesa kibino introduction ko lobayete. Abraham tangwa sisi ko timu na mabulu na ye. Elo ko salaki azuma kolonel alingi avandi na ye ampe. Parce que bat bayaka na ko zo mai kitaka na na CCC wana. Biso na Congo partout aux alliés, tous en a besoin de kilomètres et de kilomètres ya tio pour comment na pompage te. Place nyonso linko tobola libulu na Congo okotia pompage ya mai eko pomper na cité. Pourquoi bambongo ebele oyo bozui boza incapable ya ko fournir biso mai na mokili ya Congo? Batio yango tozana ngo peut-être kufa mbongo bozwa ki ebamba bosomi batio asika bana Kinshasa baza ko confirmer nga na sali ba enquête na bengi bango ba moyi na bango batyo ya sika eyete me ba monika ba régie zo ba ya ko sala ka nini bibamba bamba me bibamba signifie ba baguette kaka oyo ya ba machine à soudure oyo boza ko ya ko sudaka batyo wana. Donc si ko combien de baguettes boza na besoin pour ba ko justifier ba soudure pe kuta batyo mikolo peut-être bino kaka Congo boza ko sudaka na ba baguette ba soudure a mig a tig e komi na ngo pe ato. Oyo ezalete tige kaka singa kaka ya pamba place ona oza kosudaka et puis matière pe ekangami na yango ki yango nga na yebi basudelaka batio oyo batio ya bamai oyo basudelaka ngo na babaguette te ti consomme trop d'argent bosudelaka na batigi na bamig ekosela nango soudé. Mais tout ceci c'est parce que la technique vient de jouer totalement au Congo et ba ministre ba profiter likolo ya Congo. Réseau msuna moni aba papier belé na sana avi na faire de 25 pages à rapport na bango pa konda sous l'art mususu. Oh guerre. Ela. La guerre wa eske kota kana se mabele na batio parce que par exemple ba guerre no sa Congo na mona ka ba mitraillette kaka mutu e bunda kawana. Est-ce que ba mitraillette vraiment e ko yo tobola batio? Oh ba guerre. Nazo tanga ka aw. Ba guerre mutu sali été moyen to ko satisfaire bambongo nyonso oyo ezalité ba guerre mutesali ete batio ya kala etoboka ba guerre muteza ko sala ete voilà pourquoi bambongo bopesaki biso ekoki penza te il faut nous ajouter encore un peu d'argent yango na moni a baza ko justifier photo so ba équipement ba pompe ba tio ba désinfectant ba filtre ba nini. Tout ça naza ko calculer awa pour ba ko justifier mbongo oyo régie des eaux azana besoin na ngona ministère ya mine et énergie oyo nyonso za ko funda ete de ko desfe jana sulufutu de Wuppertal campagne na ngana zali ko kene na yango
na bandeko nyonso oyo bazali na ba carte lecteur ete biso sabidimbu soki si sabidimbu boza kolobela yango eza entreprise ya manipulation ya peuple congolais oyo azana misu mais azana misu oyo ezali komona te tozali net kaka banyoka puisinga kutu na yebaka na ngati na zao kansaki te nyoka amonaka mais ba yebisa ke misu nyoka amonaka nzana nyoka ba phase nyoka en réalité misu na amonaka na yete ha jour on a tsaka tembe na bi mais ba nyoka bazaka soko tsemo eloko na liboso to nzela yake na nde ba bi nzamba sala makambo na ndenge na ye. Pourquoi? Parce que banyoka bazana ba sens mususu bako raisonnaka. Biso na Congo reste à savoir ou bien tozana besoin ba sens mususu poto raisonner très bien mais misu na banza ezako fonctionner te parce que ce qui régit des eaux azana ye kotia facturation te nga place à facturation place na karame. Pourquoi na karame place à facturation? Parce que awa to komi na makambo tali politico administratif. Na compagnie qui régit des eaux faut qu'on divise on a deux côtés section exploitation qui est facturation, bah finance, bah directeur, bah ADF. Na côté technique, jamais technique. Na côté ADF, finance, administration, bah yokanaka. Mais partout que dans le monde, ce qu'on une société net qui a régi des eaux, bah ONATRA, bah SNEL, GECAMINE, partout. Bah directeur technique, na bah directeur d'exploitation, bah comme yokana. Ça, ce sont des choses où vraiment Papa Tchensekedi aya. Soki bandeko bakoya na yeba kozala un peu na angle ya ko kabola un peu pour que na batinyo subaya kana ba idée et c'est ça mon souhait. To komona ete il faut que soit na ekota entre technique na exploitation. Parce que technique il faut bazala strict na ba norme technique. Soki courant est à 220 volts égale 220 volts. Moi je ne trouve pas comment un ingénieur d'exploitation ya côté ya donc régie des onga na déjà d'abord condamner côté technique. Parce que yon ingénieur la régie des eaux aussi dit qu'on yeba makamuna yebi sibino ete ba moteur eza ko travailler dire pourquoi naza ko loba pour nazo comparer na tableau ya rapport na bango basili ko code sa awa to ba code sa awa pona ko déclarer déclaration mbongo oyo na compagnie oyo ya soki copyright oyo ko contrôler ka mbongo oyo baza ko zwa ka ba millions de dollars qui est compagnie na bango ya ndeko fumuto kwa kota ki awa yebi sibino ngwa pesi bino lien place on okuta koma baza ko déclarer mbongo na koma bazwi mbongo wana nyonso ba yibi yango mo yibi nyonso na soki eza ko salema il faut d'abord condamner du côté technique parce que la technique na kati ba pompe ezali biloko nde yango za ko mona ngai awa na sina yamba déjà équipe euti na Congo bato ba yoka kiete zambwana boye na boye tout ça on m'a un peu trouvé ba biloko foto bana ko yaka na ngo poto yeba koma mboko za ko bebela pour dire que tonto somba ba biloko moko ya technique précisément parmi ba biloko il y avait aussi des moteurs électriques. Pourquoi na ko kundula dossier parce que ba biloko elegaki na côté technique obiso to mona to ko consulter et puis to soko na maboko ba moteur ni no ko somba ba moteur kaka ezali ke ko iko balola ba mai mais moteur à mai ezalaka ou bien collé na moteur na côté centrifuge na ou bien séparé et ça la conduit par un courroie belt. Wapi on besoin. Yo pesa biso ka place ni compagnie na en Amérique awa yo tek la biso ba moteur boyena boye tout ça. Na taille na bien le katula. Boza kutu na batu moko je n'arrive pas. Est-ce que boza c'est un ingénieur? Oh non. Mais comment boza ba ingénieur te boyena équipe oyo ya ko négocier ka ba biloka boy. Ba pesa biso dossier yango yo fo des nombres de moteurs à peu près na taille na bichie. Ba ingénieur ba na binote ba ingénieur on pesi no papier ba papier on ba norme technique exacte ba moteur à quel pouce ya combien de nini tout ça ba courroie eza ba ko bena on ba courroie so ba courroie e ba pouli tout des informations moko lakine moko je n'ai jamais vu tamba mona iba question na tuna iba sone sali ba ba bibo mon frère bongo ya na hôtel to ko benga et puis on va un peu négocier ezaka question to satisfaire kaka. Moi j'ai lavé mes mains batwana bakenda et voilà parmi ba projet ngo tozo ko landela ngo batwana bango baza ko ba moteur à pompage ya ngombele eza ya kozika mais eza ya kozika parce que batu kutu boya ko so ba moteur ngo pe boyebi na bini kutu ba norme technique te na bino ba ingénieur ngo boza ko installer ka ngo pe parce que le boss a lobby parce que patron a lobby to sala boye mais conséquence ya nyonso oyo toza ko na conclusion masola lelo ta na fongola ki mpoke na yebisa ki bino eza moi muke molaye soki batu nyonso to kokota toka bona mpoke yango
moyenne sac bango kuna 5 cm na bango techniquement parce que 5 cm signifie technique. So ki biso bato za domaine ya polytechnique to za ko yaka te poto challenge bato oyo baza ko senga ka bashino ba ya ko sala wa misala po bango ba échouer. Et ko sala difficile poto ko panza bango kuna poto lo ba ete 5 cm zali cm de ki bola bola. Eboto 5 cm zali cm ba miyibi 5 cm na domaine nyonso yo yebi polytechnique yaka awo ya ko yebisa biso mengana za ko yebisa bino déjà été na côté régie des eaux mutezali na source ba maladie nyonso eza koleka na Congo do so boza ko yoka ko pauvreté ça va bo généraliser yango mais maladie na Congo c'est la régie des eaux. Pourquoi? Parce que na bandaki na bino dès le départ était Nzambe tanga salaki mokili eloko liboso alingaki bopeto na mabele eloko enetoyaka bopeto ezali mai mbula ville nyonso ke na mokili soki mbula eza kobeta te ville na bapolenga ka banzete ekosala ete bato bazana ba rime pamba mais soki mbula ebeti e calme pato ke ne bato bakoma komela batabaka pona nini on kese ekitsi na elanga wana ekitsi parce que elanga wana apparemment bambule saka nini ebetaka te nettoyage ba salite esali makate mai eyaka na ba réseau ya ndenge na ndenge soki mai ezangi ba maladie ya ndenge na ndenge ekota ba épidémie nyonso za koleka na Congo ba typhoïde ba dysenterie ba mosomba tout ceci faut te régie des eaux parce que yo yebisa ngai mama wana tata wana ndeko wana azana rompo ya ngaba numéro 1 eyelié faut se satisfaire. Si on connaît la mama titi moko mike bozo le kaboza ko mona ye wana bo ça va à se satisfaire wana boko bami mabanga mais prote na yete bo soit à se satisfaire mbula mbula ngo ekomboli nini ni yi wana nyos okuma ngapi na cité ngo banani chabu za ko nyataka mai wana si ba salite nyonso wana na makolo batu bambazu ba typhoïde ba maladie ndenge na ndenge ezali boba biloko boye maye pombule beti bana wana baza ko sokolaka na ba maye wana ne ba niena ba niya tata wana mama wana atika kiona yango baza ko sokolaka fota bana ezali fota yo ministre de mines et énergie parce qu'on ne peut pas parler d'une mine si on ne commence pas d'abord par l'eau. Abraham était un ingénieur en mine et carrière mine na ezali nini mai batu nyonso baza koteka ba mai ils sont riches même na Congo yo yebisa ngai batu nyonso baza koteka ba mai basala kanini akika na robinet atoki mai yango soit atoki sango to astoki sango te peu importe bazali koteka ba mai yango tuna bango bozo ko dépenser nini rien absolument sachez kaka akosomba atie wana mais soki ba mama ba démontrer biso ba tata ya régie des eaux ministre mine et énergie ke okokino ka kozwa mai ya pompe otiango na sachet oyo na balabala chaque jour olesaka na yo ndako comment yo régie des eaux na ba infrastructure oza nango na ba 80 millions de dollars bozwi boza incapable ya ko prouver ete mbongo tozwaki toza pe kozongisa mbongo toza kokotisa mbongo comment yo régie des eaux ozala incapable ya kolakisa biso budget annuel ete tala mbongo tozwaka na régie des eaux gratuitement puisque nous ne dépensons absolument rien. Babiloko boy régie des eaux aza incapable ya kolakisa biso budget na bango annuel. Babiloko boy régie des eaux aza incapable ya ko contrôler ete santé ya bato na cité eza kozanga passer mai ezali te déshydratation mai ya propre ezali te ba maladie ndenge na ndenge eyaka na mai ba mosomba soki mutu akei wana a se satisfaire bongo siko asokoli te pour des heures et des heures salité wana na nzela ya biso ya kobwaka la ba salité libumu na biso soki se collé si yango mute botaka ba dysenterie
Pourquoi? Parce que mai ya kosokola ezali te. Ba mama na biso baza na droit ya kozwa mabanga ya ko bamba biso ba ministre mine et énergie biso ba PDG régie des eaux, parce que c'est impossible pour mama oyo avandi na pembeni na mai ya njili na rivière njili aya koloba ete ngai tongo fona toka na ke na rivière kosokola fona toka na zonga na ndako na ba kantine na mai, et puis le soir je dois encore rentrer à la rivière. Ba mama ba yebi bon na butu na azonga na rivière ake na kosokola sous na rivière. Voilà pourquoi na yebi sibino ete ba koko na biso ba lekaki ba intellectuel o baza ko diriger département ya mine et énergie na mayele, parce que ba yeba ki ete tokoki ko vivre na village te soki nkelo ezana noté soki mai ezali na noté. Je ne trouve pas pourquoi les 5 sentiers doivent commencer dans des rues ya kotongaka ba balabala ya kotongaka boye na boye o baza ko betaka to le 5 sentiers de Kipelekese. Eboto. C'est 5 sentiers fallait d'abord na bokoko na biso na mai d'abord eza na babalabala na biso mai d'abord eza na porte nyonso ndako so ipo comme ça ndako nyonso te problème eza nango te, mais dimo ba fontaine na balabala public eza la soit l'état mutu akofutela ka yango problème ezali te, soit ba public po ya wana ça système nini bo sala problème ezali te. Mais ce qui importe technique ya régie des eaux et faut ezala d'abord le responsable numéro 1 ya koyeba ete fuite eza komonaka mingi kati na nini kati na batio na biso oyo kati na ba moteur eza kopompaka ba mai. C'est comme ça où tokoyoka sur rapport na bino ya lokuta ya mabe ya soni oyo eza kojisi dans 4 station ya ngombele ba moteur eziki koma ba moteur ngino kozala sika ba moteur asynchronise ekoki kosala 50 ans ou plus eza na ngokaka. Comment bongene ko justifier dans 5 ans ba moteur nyonso ya régie des eaux eziki. Réponse à courant na yebi sibino jake bolongwa kuna botie tembe bolukelanga tout ingénieur en électricité aya to teta na biso awa na ko yebi so te moteur ya nini ya synchronous ezaka wana so ikura eye makasi split ya capacité et ko balancer et ko doser yango babe on load balancing. Comment il no moteur ba délestage signifie courant ekei nani yango yebi so courant ekei réseau moteur ekufa so courant ekei alors yebi sanga ke contact pesa la te parce que contact signifie courant on courant off. Donc yo so kati courant na moteur na machine à fufu siko comme réseau ke moteur en ekufi parce que na kata ke courant ela oyo nyonso za mafunda ete ministre énergie Gilbert Chongo Chibinkubula watumba soki kombono eza ya mwana soki pozaka kakuna na pese ozali mene tekele 5 centimes na bino Kipelekese oza ko mériter kutuba ozala kuna te. Tous ces ministres doivent être balayés. Oh ministre mine nani Martin Kabwelulu Labilo yaka awangano to solo na faire prouver ete yo mutu okokanyi ko bendra biso mbongo na Congo kaka régie des eaux ya pamba eza capable ya kolakisa biso ba millions de production na kati ya ville kaka ya Kinshasa, pour ne même pas parler des autres villes, parce que millions de gens signifie millions de dollars. Ceux qui ont eu servir par exemple 30 millions de population ya Congo na ba mai, même par $1 on suppose qu'il y a déjà 30 millions de dollars par mois au Congo là. Mais techniquement parlant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ba moteur o eza ko travailler ba fuite na ba mai ba forfait na bino et réseau bolingine ba forfait. Je suis en train d'insister entre département d'exploitation ya régie des eaux et ça à dissoudre avec ce système de facturation ya forfait. Forfait signifie tika batuba sakana na mai
tika mai ekule na yango yo yebisa ngai awa par exemple na États-Unis place nga nazali yo zambo na sala erreur ke okay pompe na ngai ezala ngai okufa robinet za ko swentaka ba mai na tika na ngai yango mebe komi client ya Régie des eaux ya États-Unis. Est-ce que Régie des eaux aya na bandako batala ko lobete kana ba mai ba fuite? Non, Régie des eaux ko sepela kana batu batya ba fuite na bandako na bango parce que département d'exploitation des places na bango ba kolela. Maître qui be boni au consommer. Tango yo mo mona ete voisin yo facture ya courant ya mai futi combien? Angana futi $25. Mais yanga ye $250. OK na Régie des eaux. Mama, contrôle un peu na lupango na so za fuite mai te. Oh oui, na zana robinet. Bongisa yango. Bongisa. Voilà pourquoi département technique ya Congo na Régie des eaux a dissoudre. Ce sont des faux ingénieurs, des pseudo-intellectuels qui vont courir Régie des eaux. Régie des eaux qui a besoin d'aide extérieure na Congo. Il faut que ça cambongo na ni na facturation ya ma fuite ya mai. Otika ki robinet no ezako fuentaka problème za na hote yom za provoquer ba moteur na so continuer au salaka 24/24 et arrêter pression na mai estilate tu vas payer le prix. Yozo cancel lo futi déjà $50 likola robinet no za ko tika kaka lobi ko tika sur robinet et continue ko fonctionner oko luka plomber ko kanga yango. C'est comme ça qu'on discipline une station à Régie des eaux na un département exploitation. Mais ce qui département exploitation et l'obété tika ba facturer za nango forfait mais fongola na robinet nyonso na ero boza ko bomba banani département technique parce que ba moteur nyonso na ebisibino yango déjà ekokufa mais tozongi awa tozoke na 1 minute na 5 minutes asuka out za ko silisa émission poko lelo place na za ko bukela département mine et énergie à dissoudre département ya Régie des eaux bango nyonso ko kombola bango na ba ingénieur na ko kombola bango baza corrompu na département d'exploitation mute permettre exploitation ya mai na Congo ezala par nini par forfait elingi lobaki ba ingénieur na biso ba moteur na biso ezikaka et puis département ya technique pe ya Régie des eaux ça ne dit rien bazala bango ko sepela biloko boye do bango nyonso ya kokombola parce que même Nzambe tangu atiaki Adamu na Eva na Edeni apesaki bango nini jardin na jardin mai ezalaka wana metala configuration mai yango 4 rivières. Est-ce que yé muntu azako pesa ba mai na ba rivières? Non, ce sont des rivières qui ravitaillaient les jardins d'Éden. Mystère moko ezali awa ne place oyo kake ntoto kena ye mwako me masaka nwanga mabela zana munokote na melaka mai parce que apparemment ko bloquer mai te tika mai continue mais awa na jardin d'Éden ba rivière ezali ko ya ko kutana na 4 ezako banda wana non ezali ko ya ko kutana wana elingelo bake venez ravitailler mama Eva basena ye awa na yebisi bino pe ete Adam na Eva bazali toujours ensemble mais unique jour mama Eva bakangake epa nyoka wana c'est parce que akena na mai ko kena ko sokola na ndenge na na tana ebinga tamso to yebi ba mama tamba kena ko sokola mai else balina batu bazala wana te mai ezali clé mai ezali santé mai ezali tout sur la terre mai sans mai vie ezali te elingo ba ete pasi na Congo pauvreté na Congo 5 sentiers baza ko collaborer na bango na Régie des eaux batikeli Régie des eaux batikeli département mine et énergie. Voilà pourquoi na Congo tokotikala kana biso ko bongate soki to voter les sous bato oyo na Congo tokotikala biso ko bongate passer bato oyo pour 5 ans $30 millions bazwaki bazoki $80 millions basakani sakani na yango na ba contrat ndenge bazo continuer basenga bango mbongo pendant que le Congo est plein d'eau ba montagne nyonso ebotaka mai ba rivière na biso na mai
place nous sommes à 1 mètre 2 mètres okomona mai ebimi nango mais ministère ya mine et énergie tout ce qu'ils savent kwenda vutuka na poto kusomba bandako na bango kusala makambo na bango et puis yo mwana ya Congo oza koyaka na carte électeur pour que nous voter batia sorta boy non voter papa Etienne Tshisekedi. Eboto 5 sentiers source na ya liboso mai ba échoué 5 sentiers régie des eaux ba échoué 5 sentiers ba kosi biso été bazana besoin ya mbongo to pesa bango sous chance na tango ba réussir ko justifier qu'est-ce qu'ils ont fait avec ba projet liboso ba mai o bateli biso mais surtout le kuta na bango yo mwana Kinshasa kende ko vérifier ce qui ont 85 000 mètres cubes ya mai na zone Ngalema na sous-région Lukunga yebisanga soki 45 000 mètres cubes ya mai ba pompela kabino yango na Lukaya soki Lukaya wa pango 24 000 yo yebisanga nyonso oyo mais soki okomona ke eza nango bongo te soki okoki confirmer ke mai na Kinshasa kutu boyebi na mishu bozwa yango te ko pesa bango vwana yo te. Eboto longola voix wana benga bango ba miyibi babadia kwau badia edia ne place oyo émission ya mpoko ya lelo ezalaki prévito kabola penza mpoke mingi te mais boyoka ete mai ezali condition biso ba mama ezali condition biso bana mai régie des eaux na se ya administration ya Kabila mute kotisi ba maladi nyonse ba mbazu donc botuna lisute ba mbazu euti wapi c'est les 5 sentiers botuna sute ba dysenterie ba typhoïde ba maladi nyonso oyo 5 sentiers muntu apesi biso yango na mokili ya Congo. Pourquoi? Parce que ba boy ko pesa biso mai ils ont négligé de l'eau pendant que mai oyo nzambe eloko liboso asalaka pona mwana muntu a vivre na bele oyo de place oyo na banza ndeko électeur okotika ka lisusu kozwaka risque ya kokende koponaka bato oyo baza kotiaka buzoberi na régie des eaux. Nzambe apambola bino na lolenge eke boko voter PPRDT Kabila te boko zongisa susu ba miyibi ya ministère ya mine et énergie na ba position na bango ya moyibi ya bambongo ba ekozwa na ida awa na Washington te. Hallelujah. Papa Mayamba kuna na studio na pesio pokwa elamwa. Oh peuple congolais, donc on a mis ça. Allez, tous les élections.